Simbote na batunya suba Holanda biso bo mumesano kande to yipsa bino ke kimya nzamba bakoko na biso babingi nzambe mpongotolendo ya mbanza velela Mungu wa milele nzakumba etambola mokili mobimba sur base de 510 millions de kilomètres carrés ozola biso grandeur topé munene ya mokili mobimba moi lelo tozongeli biso bino lisusu na kati ya émission La Vie Chrétienne ya moto banda maso na biso lelo topesika mbote na ba réalisateur nyonso ya émission La Vie Chrétienne pe topesi mbote na mokili mobimba Haïti, Guadeloupe, Amérique, France, partout dans le monde, Congo, Kinshasa, Brazzaville, Bipai na Bipai pour na bato ba comprendre réalité o ezanga ki biso ya onde osala ke bo moto na biso efomwama ona tokondola mabombani ya bakoko na biso uta pasi ya bombo na bango. Lelo tozongeli bino na kati ya émission La Vie Chrétienne pour nous tali sabino makambo itali la naissance des religions du monde. Donc lelo tolobela ndeni ba religion nyonso o tozomona na kati ya mokili ekotisi confusion e uti wapi e bandi wapi. Pambate uta kala bakoko na biso ba africain bato mwindu ya Afrique mobimba sur 54 pays africains bazaka na ba religion te. Baebaka pe ba religion te mais bazaka na réalité ya kusolana nzambe sans intermédiaire selon notre culture. Donc ce bandi masolo ya makambo itali la naissance des religions du monde to saka ke biso ba bantu ya Afrique mobimba uta kala tozalaki lolenge moko te na bandeko ya ba continent nyonso eza na représentation cartographique ya continent tozalika ndenge moko te kasi na réalité uta kala biso ba africain ya mokili mobimba tozalaki na ba religion te mais tozalaki na façon ya kosambela nzambe selon culture na biso pe kosambela nzambe o biso ba africain tozosambela nzambe ezalaki sans intermédiaire. Donc en réalité ce total na 3e siècle 4e siècle mboka lokwa Israël azalaki pe na ba religion te kasi to mona na réalité ndele o babengi Abraham ene ya ba juif ya liboso na mwana kasi na babengi Lot na mwasi na o babengi Sarah nzale koteleli ba na Israël bakitaki tina Egypte pona koluka esikani o bakozwa makoki to pe bakozwa mai o ekosalisa bango pona nzala wana elongwa tomba komi na kati Egypte Pharaon akosaki Abraham akosaki Pharaon ke Sarah za mwasi na ete azali ndeko na ye nde Pharaon komeye kobima na otozo kobenga Sarah tant Pharaon eko comprendre que Sarah azali mwasi ya Abraham lokwa coutume na biso eboyi kozwa mwasi ya muntu nde bakoko na biso ba evitaki otozo kobenga botutu babengani Abraham na kati Egypte bafutie ba trois coutumiers lokwa bantaba ba meme ba soso ba biloko ndenge na ndenge oya zonga kina mona mboka na babengi Canaan ya on mona balakisa bino na film que Abraham abima kitanga zongi babengi père de la nation puisque aile bon ba Damas pour mboka na biso ezala na nzala te mais so inzala ezala lelo puisque to bungi to bosani réalité bakoko na biso o ekopesa biso ke to tombwa mape to gérer tout étendue de la terre so ki to miyebi tuza banani etant que le poso moindo ndeto babengani Abraham batikaki bongo te bakabelaki ye jeune fille noire babengi Ketura comme servante à accompagner Abraham Nanzela. À cette époque-là, Sarah Zobotate. Tomba kei bakomi na Israël na servante auto kabela ki na kati Egypte Ketura nde Abraham e kobota mwana moko ya mobali na kombo ya Ismaël na mwana mwasi ya noir o babengi Agar. Topé Ketura. Donc Ketura na Abraham babotaki Ismaël avant Sarah bota na Abraham. Tomba boti Ismaël na Ketura bango basali continent d'Asie. Mais après il y a Sarah, Isaac. Donc Isaac n'est pas le continent d'Europe. On a Italie, fondement du monde, on a continué sur Botami, on a expliqué ce qu'est la résolution à Makambouana. Mais le lot de la religion, il y a Mukili et Botamaki. Donc la réalité, le 25 mai, 59e année, Isidore Moualim, Azali Arabiazi, il a constaté premier. Wazaki empereur romain le 25 mai 59e année bakendaki tina mokili ya Yougoslavie na Kosovo kuna Kosovo bakendaki okuta na diable moko boy azali na mitu 7 kombo diable mo Rarab Tanin ala Léviathan monstre de la Bible et Coran yenda sangisaki bango apesi bango plateforme ya kosala ba otobenga l'église na otobenga ba mosquée pe apesi bango formulaire yandeni ba ko établir ba buku mibale oyo koyana enseignement ko perturber ordre mondial ndenge lelo tozolanda Coran pe tozolanda Bible
na bozongi na bongo ntango balongwe na bokutani na diable wana to mpe elima wana ya mitu sambo to mpe mitu 7 ntango bazongaki Isidore Mwalim akendaki directement na Turquie kuna na Turquie ake kosala 12 mosquées constaté première akendaki directement na oyo tokobenga na basilique na Rome ake sala basilique Saint-Pierre na reconnaissance ya premier pape ya Rome oyo babengi Saint-Pierre. Ça veut dire pape ya liboso ya Rome babengaki Saint-Pierre. Leo toa na 266e pape ya bamindele noir na aleka na ebongana te. Ya mwana biso sikoyo tobotami etake ba pape ya Congo. Pona to contraire to la kisama bomba nini ezo bomba na CC ezotia perturbation ya ba guerre ya ba confusion na kata monde par rapport ya ba contact au bazali ko contacter l'esprit malfaisante ya kotia trouble na kata mitwa batu pe ya ko détruire mokili nzambe pamba te uta kala nzambe tanga kelele mokili apesa biso batu to za na kata mokili ba ndeni to kotombwa lokuma mokili na ndeni to kobongisa mokili nae c'est que lolengo to zo vivre lelo ezeli lolenge o nzamba lingaki te to za na yango mais lolengo nzamba lingaki to za na yango ba dérouter to pe ba dévier biso route ndele lo biso to botemi mpona kozongisa batu ba reconnaître que soki toyebi kombo na nzambe sans intermédiaire nde to bénéficier nguya ya tout étendue de la terre. Donc la réalité makambo nyonso no loba na époque oyo judaïsme ezaki na salamité puisque to utelo ba Israël pas ezaki na religion te mais ba religion eyesima puisque to mona ke na 1200 ans Moïse ayibi 23 livres africains na kati Égypte puisque to bokoli na kati ndako ya Pharaon ayibi 23 livres africains akimi na kati Israël akepesa yango ndeko na ye mwasi babengi Myriam apesi bandeko ne musu ba robowa kine komaki pa ya Salomon. Ça veut dire Moïse obozolo ba Moïse vrai kombo na ye babengi Ormasis. So boye ba kombo ya Moïse te la ba chrétien tuna yo chrétien tuna muninga na oke Moïse kombo na ye po ba ba Moïse mais Moïse vrai kombo na ye zali Ormasis yenda yibaki 23 livres africains na kati Égypte akena na Israël apesi na bandeko na ye pe ba mindele ya monde entier ba weleli ba contenu ya ba secret o ezalaki na kati ya ba livre wana 23. Ça veut dire ba contenu wana ezalaki les secrets ya 40 pouvoirs de l'homme noir. O le lui créé ba avion, o le lui créé makambo nyonso o to mona sur développement ya makambo Italie o to zoko benga monde. Tant Moïse a déposé ba livre iba na kati ya Égypte 23 livres ya mwanande esalaki naissance ya judaïsme comme religion nae. Tant basali judaïsme ba yoko sai la livre na mo basali yango Torah. Tant basali livre Torah, livre ya judaïsme, tant ba mindele ba weleli les contenus à 40 pouvoirs. Ya ba secret ya l'homme noir, nde ba grec. Ba yoko sangana basali o tozoko benga concile de 70. Na kati ya concile de 70 ezalaki lisanga ya 70 savants et il y a 70 savants et il y a 70 et il y a 40 écrivains grecs pe o tozoko benga 30 savants. Basangani basali biso concile de 70 basali 39 livres Ancien Testament. Donc dans cette époque là Nouveau Testament ezalaki na ebotamité. Ça veut dire otobenga Ismaël yenga sali ba papa ba Mahomet. Papa aboti muto bozobenga prophète Mahomet kombo na Abudala. Wana ezali papa o aboti prophète Mahomet kombo na Abudala bazali ba descendant ya Ismaël. Donc elingo lobanine na réalité to omona ke na époque ya makambo nyonso to loba Coran pe ezaki na salamité, Bible pe ezaki salamité, mais Bible ekosama na concile de 70 basali 39 livres Ancien Testament. Mais à cette époque avant 600 ba musulmans bazaki déjà na livre na bongo babengi yango Ifriqiya, premier livre ba musulman avant pour Salam. Dans la réalité sur totali boye ya Mahomet na 622 yepende mutaye sous na confusion munene puisque a créé confusion quand la même histoire au bas chrétien ba beti ya ange Gabriel. Ba chrétien ba kutene na ange Gabriel kutene na Marie ala kai koya Jésus. Quand le même ange wana ke kota ba musulman ba changer kombo. Ba bengi Jibril akutani suna Mahomet apesi message. De Mahomet na 622 azaki chef d'état-major général avec ba arme pe a imposé bateau ya kutene na kati ya ville ya Mecque. À cette époque là Mecque ezaki désert, ezaki non construit. Mabulu akutende batu bazoteka bakisa bokoko na batu nsuba o pratiquer kibonganga na bango barabe kuna na kati. Mahomet abomi batu wana nyonso pe asali akimi na Mecque. Okima kimaki na Médine, tama kimi na Médine nde sika confusion koti. Elingo lobani tant Mahomet akufaki.
confusion koti na kati islam tomona ke mwana Mohamed babenge Hussein na ba proche collaborateur Mohamed roi Aboubakar na Omar bamonde ba tie bokese l'union so ba kaboli islam et bimisi ba sunna na ba chiite na kati ya bato ya union sunde ba koti na fondement ya oto obenga maraboutisme. Ça veut dire que tu as expliqué que la religion est une puisque les Zambas la religion. Les Zambas vivre na biso batu soki to yebiye à travers mon pepenae, à travers connaissance. Il y a bon moto ya keli biso etant que baïmen nde to kondola pe to dévoiler tous les secrets cachés de l'humanité pour les kokangola biso. Pour nous ressourcer santé kasi pour nous koba na 1500 en 1513 tozali na pape moko à Rome. Comme on a un pape Léon X, Azaki 217e pape na Vatican I. Azaki mon côté, mais avant de travailler en collaboration, na autorobenga moine littéraire wana azali espagnol. Ça veut dire moine littéraire azali Luther King T. Luther King azali esclave déporté en Amérique, yemuta sali makambo Italie droit civique. Malgré azaki protestantisme. Mais Bissotolo la moine littéraire azali espagnol. Il y a travaillé en collaboration avec le pape Léon X, Wazaki 217e pape ya Vatican I kuna na Rome. Azali monté pape Léon X a travaillé sous na la reine d'Angleterre. A travaillé sous na Calvin. A travaillé sous na ba grec. Tu vois comme à un moment en 1514-1515, pape Léon X a bimisi les mots indulgence. Les mots indulgence sont les lingo la ça. Tout bela masumu donc papa bimisi lo esi kalobi à partir de lo mutu so asali masumu akoya pa nanga papa fukami abandi ko tout bela masumu nae nde moine littéraire wana Espagne atelemela i papa abi non mutu akotu bela masumu nae pa nzambe mutu akotu bela masumu ne pa na biso batute pambate toza na na otobenga solution makambu na été donc il faut mutu tout bela masumu ne pa nzambe nde pesa i papa kanda asali lettre ya récitation ya moine littéraire pe atindi bakangaye babomaye tant bakangiye babetaki 9 coups de balle na tolo akufi tant akufi nde ba proche collaborateur bazaki na kati ensemble wana ba créer confusion basali protestantisme ça veut dire babimisi protestant donc protestant de mutuyeli biso ba premier pasteur ya monde puisque catholique azalaki lokwa na ba épouse de Christ azalaki na ba otobenga ba ange Gabriel azalaki na makambo etali ba otobenga ba abbé ba prêtre wana ba titre honorifique na bango mais protestant de mutayeli biso makambo etali otobenga lokola ba pasteur tant ba bomi moine littéraire ne protestant botami la reine d'Angleterre accueilli mupanzi azongi na Angleterre kuna asali anglicanisme te komona otozoko benga Calvin asali calvaniste te komona ba grec bazongi pa na bango bakesala papoter ya ndenge na bango babengi ye patriarche elingo bakende to vivre aboye pape avanda na Rome na pape o azali na grec kuna bazandenge monte ben bango nyosu bazali otozoko benga papa. Ça veut dire na réalité ya makambo oto uti koloba ke ba grec basali papoter na bango na Congo ya otozoko benga patriarche ndeto yoko mona siko na 1884 pasteur moko abimi azalaki américain kombo nae pasteur Charles Taziricel yenda zoki siko makanisi ya kosala société nae babengi yango Wattower and Society Trading de Biblos. Ça veut dire à une initiative à ça la société mo abandako multiplier la Bible pour abandako partager dans le monde. Dans la société nae babengi Wattower and Society Trading de Biblos ya mwana ndele lobo benga témoin de Jéhovah. Et il y a sous confusion makasi puisque bango ba yena contenir ko lakisa biso ke Yesu akufa na poto. Or que catholique lakisa biso Yesu akufa na croix. Et on doit dire que film wa keke les oe la bino bato bozo beta tolo à travers évangile ya makambo ba paya pour na bolakisa biso vrai Jésus o ya bino akufa gindenge nini asekwa gindenge nini puisque tout le monde ba commenter belé. Bato balukanga balucha ba commenter comment nzambe yo kanaka lisusu te mais bato ba remplacer nde ba kombo na bango pona ko welela lokumu ya mokili na nzambe. OK lokumu ya mokili to kopesa onka ye moko nzambe santo sangisa ena bato. Mais lelo bato ba bosani kombo na nzambe ba komi ko bimisa ba kombo ya bato. Donc to bike Wattower and Society Trading de Biblos ou asali témoin de Jéhovah tant waye ko kufa nde successeur na ye ba bengi Ritnerford Azui relève, yende mutaye ko sala siko 51 millions d'exemplaires bibliques na 41 000 dialectes américains.